Ale kumanga motema moto yaya. Vous kaka. Qui ça? Nabiso. Et l'équipe partout. KNB. Kinshasa Nabiso. Qui n'est l'équipe partout. Qui ça et l'équipe partout. Mais comment les abîmes, pardon. Jima c'est la une raté. Et on a bien yo. Ah, Jima Mokende. Où est là? Banakin. Qu'est-ce que ça zapper. Ce putain de KNB tellement. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB que zapper ce putain de check au Vandi. Dimanche et là mon amabota na bino bienvenue na rétro ya magasin KNB Kinshasa na biso. Mokolo ya lundi to lakisaki bino réaction ya population ndenge dynamique ya opposition et boy kokota na dialogue balobi kuna masolo ya kosolola ezaki. Chasse l'équipe partout, le lot qui tient à terrain pour nous solo la namba qui nous va mettre ce point de vue na bango par rapport à bande condition ya dynamique et opposition. Ba o baza sceptique jusqu'à ce jour ba lobi dialogue ba kotate pour ba monate et loko nini ba okende ko solo la kuna ya moto kiti to solo na ba kinwa ba meka ko pesa biso ba point de vue na bango par rapport à sujet. Dynamique de l'opposition na bazobo ya makamwana peut-être pour bazola na makambo pour na dialogue ya Kabila. Sur le comité international, ça il faut baser un comité international. Il y a cadre de Addis Abeba, n'est toujours le Kawan. Mais bango bati comme Kamwana na banani, ou ba député ba comment mon se passe. Mais ce que les dialogues basé consister, ce que les dialogues accord cadre, wana bazana raison. Sinon normalement, baninga wana, bazongi sa mitima na bango, bakote na dialogue. Bakota pambate mabena na malamu bakoyokela ngokuna bazaba mikolo et pourquoi bazokima tuza ba peuple biso tuza ba congolais pourquoi tout kabula Congo bubumba pete bazali mabe bazali mabe motonyo so tukia motuna dialogue. Ça dialogue était. Alors idée au dialogue. Ils ont idée moi ma bête. Faut que dialoguer pour tout ban ninyango o ils a blocage pour que moka nini o esa bien pour tout marcher bien. Dynamique ce qui ba boy au côté dialogue parce que ba mon ebi tina ba boy ndesana. Bakino bapesi ba point de vue na bango mais biso to senga kaka na bandeko ya dynamique ya opposition ba meka un peu ko revoir décision na bango parce que ko boya o bango bazoboya ko kende dialogue apparemment ils ont bloqué situation ya mboka. C'est vrai bango baza ba teneur ya opposition bazo sentir ngo penate mais nyonso wana bino bokomona yango te ça de petit peuple muto azo souffrir donc to senga na bandeko na biso ya dynamique ya opposition bon meka un peu ko chama ina vino bon meka ko solola na baninga pour na mboka emeka ko s'épanouir et puis to longwa na situation otoza parce que jusque là mboka est bloqué Kinshasa et l'équipe partout. Na veille examen d'état ba finaliste mingi ole ya kotanga ba mi pesaka na ba prière ba misusu ba memaka ba stylo pona ba pasteur ba sambelela yango yango ndete la kisaki bino mokolo ya mardi. Qui n'est l'équipe partout de l'eau magazine à bino KNB qui t'a qui kosoana ba chinois to me campagne na kotuna bana na biso oyo bazo sala examen d'état mingi ba ki marana bango classe au moins na période wana zo ya classe te kastanga yo koma asala examen d'état a memi bik na e pa ya pasteur to faut arroser là ba examen na ba pour résultat la bango bima yo wana komi ko sambe ya makasi mais pourtant en classe e bana ka wana ko ke na e classe te boka ndenge ba chinois ba kolo en tout cas pour nga na moni ezali erreur o ba salaka kosambela ezali mabete mais kotanga ezali malamu po soki ozotanga ozokota oyo ozotanga ozokota na mutu na yo mutu mwa ko botolo yango azali te ozokotanga ozwa mayele ozokosambela nzambe abatela yo
bien sûr sagesse pe intelligence eutaka epai ya nzambe mais yo ifo mpe otanga mpo makambo ozotanga wana nzambe mpe asunga yo mais soki ozotanga te ozwa kaka biki opesa paster asambelela yango namoni eza erreur. C'est d'un état tokomi mona bana bakomo dérouter trop et surtout que nos phénomènes économiques nos pasteurs asambela kindoki ye o tata mwasi après avoir échoué et comment ça va tout passe. En réalité il faut qu'on y pèse makambo classe parce que celui qui ne travaille pas il ne peut pas avoir un bon résultat. Donc il faut beaucoup travailler pour avoir un bon résultat. Kosambela eza bien mais kotanga pesa bien parce que tango ozotanga ozofungolisa sagesse na yo nzambe azobakisela yo na oyo ozosala musala na yo soko otanga te bakoki kotia na place moko te ke po ozosala musala moko boye yo okepa nzambe asala toyebi nzambe apesaka mayele bien sûr mais il faut koleka makasi eza nde kotanga il faut tanga makasi après nzambe akoya kobakisela yo intelligence na sagesse eza ya nzambe mais il faut ofungola mémoire no kotia elikia paster aza mutu lokola yo biki wana pe yo mpo koki kobondela nango okepe kosala baexamen na mayele na yo oyo ozotanga nango klasi kotiaka elikia te ke paster azali okoeshue donc nzambe wana apesaki mayele ye wana mpe apesi mpe bapaster mayele bapaster wana baza mayele ya bonzambe yo mpe batangaki mpe baklasse mpo bakoma lelo bongo donc il faut kotanga d'abord classe bouti wana kolanda ndenge mingi baparent na biso balobi na micro ya KNB vraiment biso na KNB tokoyebisa na bandeko na biso bazosala examen d'état kotanga ekoya soko otangi na yo mama okozwa to papa soko osali examen na yo malamu okendaka na yo classe oyebi banotion na yo mpo okosala examen d'état na yo malamu kasi soko oyebi kokendaka classe kotia elika na pasteur oyebaki pasteur aza mutu lokola yo ndenge ya kosambela yo mpe soko osambeli bongo nzambe akoyoka kotia elike na pasteur te kotia elike na baveye te mpo lobilobi biki wana basambelaki yango yango to okelukela yango mosala soko oza mayele okozala mayele nzambe akosunga mpo balobaka sagesse ta intelligence eutaka epa nzambe mais à condition qu'il faut ozala na matière otanga mais soko otangaka na yo tokimaka na yo te ozalaka na yo diaspora mpo oya kaka basambela biki na yo to basambela papier na yo osala examen tozwa yebaki nzambe aza juste juge akoconfondre yo. Kinshasa et l'équipe partout. mokolo ya mercredi tolakisaki bino ndenge bakinois bareagisaki na bapropos ya honorable Justin Bitakwira ndenge alobaki soki ye akoti na dialogue te bakoko na ye bakomodire dialogue. oleleki honorable Justin Bitakwira alobaki na bamédia ke soki ye akoti te na comité préparatoire ya dialogue bakoko na ye bakomodire dialogue wana yango lelo kande tokiti na terrain tosolola na bakinois bamekana ngopesa biso ba point de vue na bango par rapport ya ba propos ya honorable Justin Bitakwira. nayebi ye azalaki député na IDPS awuti IDPS ake ake na INC alungwe bon lokola bazulu kaka bamona bango ya aza nzambe te mpona mondire dialogue te dialogue eza mpo population congolais eza mpona avenir ya lobi na ndako soki bato baswani bayokaka naka basololaka dialogue eza mpona keye komene terme moko boye te soki bato baza na bomoko te solution komonana te fo bato basolola mpona bomoko ye aza na temps komodire te dialogue wana ezali makambo ya kongo mobimi ya modire yango eza makambo na ye soki ye aza mwana kongo akosala makambo ya kongo ke kongo ebongo ke aloba te na modire yango akomodire yango antake eki odi bankoko na ye bakola mbuku bakola kongo oyo mokolo nango nani biso nyonso tobutami na kongo toza bana kongo ya modire yango bankoko na ye bantu basumaki kongo oyo bie kongo oyo biso toza baesclave na ye ye position neti ozoyeba yango te aza neti mopepe memebo ake kotoyi mopepe memebo ake kotoyi mopepe memebo ake kotoyi en tant que député honorable aza moto topesa respect azongisa esprit na ye bien atika dialogue esalema mpo na mboka etambola na ndenge elongo tolingi desordre te tolingi makila bato etanga te bato ya motindo wana tozomona bango neti bato baza koya mpo na makila bana ekolo etanga. Ouais, ça ce ne sont que des propos qui n'engagent que Bitakwira. Il engagé que Bitakwira. Personnellement, na ebiété na yo kakaye. Grand-mère na ya maudire dialogue. Sa grand-mère qui est-elle dans ce pays pour qu'on maudire dialogue? Ça va faire quoi? Bolandi ndenge bakinoa bapesi ba vie na bango mais biso na kaini beto koloba kaka. Le plus important est de sauver la nation. Au Bengama, la comité préparatoire, il y a dialogue ou pas. Le plus important est de RDC nous souffrir. Donc, bande qu'on a vu sur la politique, bon, mais quand nous avons intérêt à Mboka au lieu de intérêt à nos privés et personnels. Kinshasa et l'équipe partout.
Secrétaire général ya IDPS Bruno Mavungu a réagir na ba propos oyo Félix Tshisekedi alobaki. Yango nde tolakisaki bino mokolo ya jeudi. Ye alingi makambo ya dialogue te nazoyeba te ba propos ni na lobby parce que moni ba chaîne eza ebele ba courant pe ezangaka biso donc moi yolanda nyonso ezali te. Moi je sais il y a Outi Poto aza secrétaire national aux relations extérieures donc nga mutu nazo diriger yete mutazo diriger donc après cela ba rapport ya musalo ye asali na extérieur par rapport na ba relation na bato toza na bango na extérieur na baninga ba partenaire toko kutana na bango. Alors pona kokende na ba contact na facilitateur ngai naza chef de la délégation suivi de mon adjoint Bruno Tshibala et suivi Yaye Félix pour un dialogue. Donc je crois que ce qu'il y a un dialogue, la première des choses qu'il fallait faire andima azala na kati ya mandat. Mokolo ya jeudi tolakisaki bino ndenge FC Renaissance azalaki sacré champion et perfil na match oyo abetaki contre Udimu. Basi supporters baselebraki yango na babougie. Kinshasa l'équipe partout, dans le stade Tata Raphaël, le pays va plutôt assister à la rencontre FC Udimu na Renaissance oyo ko confirmer que champion parce que il y a deuxième année écart il y a 14 points. Bozomona bango mo ba na Renaissance nde bazole kat bango nyonso balati couleur ya équipe na bango ezali orange et puis basimbi ba bougie pour la repelisa na suka ya match ba sepela champion na bango. C'est vrai bato baloba yi mo mingi mais 2 ans après bango wana ba matina na foot. Ndo ya koloba ndenge mo lobeta ma mingi te lelo neza lelo donc ezo titre na biso liboso. Ba sacré biso premier et puis lelo donc le monde entier zo mona ke Fibo na Fibo Renaissance du Congo. Donc les Londres, tous y a place, on va le battre, on va commater. Mais les Lopena, qui ont eu votre champion, les qualification Renaissance champion 2016. Et ça coûte un bon battre. Match Roya, auto bête nanani, auto bête na fait la mission, j'en ai bien la couille. Ouais ça va partir pour tout site, to bête rapo, to confirmer mais lelo, to yakipo, to bêta Renaissance champion lelo. Pour lobby Tomla qui deuxième la biso pour moi qui n'est pas masala qui lobby. Ça qui match nul. Sur Léo, ils sont dans le 14 points. bato balobaki mingi ke tozozela bino sikoyo komite yango toya kokutana toyebana sikoyo bien lelo toza tobandi championnat banda phase aller na retour lelo nde tozosutisa match oyo deya toba bachampion ya pefkin moni ja bacharles pebimi bachampion pefkin tonyokami na équipe na biso lufulakari mawa donc biso tokei ve azela biso deuxième pas azela biso mazembe oyeba sikoyo kie renaissance du Congo Fibo na Fibo mwana botamaka mukolo moko akomaka mukolo moko te tokokoma te tokomi équipe moko ezala 100 points te banda Congo ebanda. C'est une histoire grave pour nous FC Renaissance du Congo de manière boyoka biso bien toza contre motote pour motote toyende kobeta di Congo nali na foot mpona ba titre ok toyeba sekite yo motokana biso ya kobatama toye do polele tosila Jamais Eratar Herbert Nabino au Bolingaka Mingi au Ekangi monde entier partout selfie kanga photo buka kingo c'est comme que tina ba photo na on a page Facebook Kinshasa na biso kanbe oyo rien à dire pour tout ça kitoko
Wenge musique à maison mère et salaki élection il y a quelques postes et à bateau oh bah qui diriger orchestre. Mon collègue vendredi ndeto like ça qui vient publication et bah résultat. Nous passons à la publication des résultats de ces élections. 1. 3 postes aidés à pouvoir. Il s'agit de chargé des affaires sociales. Les résultats. Ali Bonda a obtenu 126 voix et Diego a obtenu 62 voix. Que M. Ali Bonda est élu chef des affaires sociales pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. B. Chargé de discipline. Résultat. Tadé a obtenu 115 voix et Bossete a obtenu 19 voix. Maïnoble a obtenu 10 voix. Ainsi, nous déclarons au regard de ces résultats ci-après que M. Tadé est élu chef de discipline pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. C'est chargé de répétition. Résultat ci-après. M. Olivier Lokoula a obtenu 67 voix. Et M. Makaba a obtenu 149 voix. Ainsi, nous déclarons au regard des résultats ci-après que M. Makaba est élu chef de répétition pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois et je vous remercie. Il est fait. Alors, le petit président pour la mobilité des musiciens en moyen de transport. Donc on a un au ministère du Soussou, nous avons la famille tout cas. Et c'est qu'on n'a pas frappé, nous avons moi dit que nous avons pour eux, il y a la bisto, le transport. Par exemple, c'est la bisto fait que moi, on a un temps de la bouée, moi, on l'a dit, et là, on va vous pousser avec les nouveaux. Dans cette maison mère, et ça, la dignité. Pour eux, il a fait, président la bisto. À ce que la honte n'a pas que ici, dans le président. Merci bon, je tiens d'abord à remercier l'initiative de notre président, le roi de la forêt, que je demande de tout le monde d'applaudir par rapport à l'initiative. Ça date de longtemps, notre chef d'orchestre occupait tout le poste de l'orchestre. L'initiative a fait qu'aujourd'hui nous tous, nous soyons, il a donné la permission de que tout le monde peut postuler si vous avez la volonté de servir notre orchestre. Et j'en fais partie, et tant que musicien de Wenge Musique à Maison Mère, je postulais et vous, les fanatiques, nos mélomanes, vous m'avez envie, vous m'avez voté. C'est pour cela que je vous tiens à remercier tout le monde et je vous demande merci encore. Un grand merci à vous ensemble. Merci à la ba mérité ma caisse na CP na élection et l'équipe kitoko et l'équipe bien vraiment en tout cas ba mérité ngo po ba roumel pe na Wenge. Rédaction ya KNB elingaki eyeba soki papa na maman bavandaka esika moko mais papa abala maman wana te lelo oyo balingi babala mwana na bango moko ya mwasi. Est-ce que papa akolia mbongo ya libala ya mwana wana yango nde tolakisaki bino mokolo ya samedi.
pesa l'équipe partout KNB qui tina terrain quoi ko solana ba kinois ba yebisa biso soki mwasi na mobali baza ensemble et que ba balanité ba boti mwana bango mwasi mwana wana akoli pe abali est-ce que papa wana akolia mbongo wana na dit que na ba coutume na biso surtout biso bangala et ça la ka bongo parce que mwasi yo balité boti na ebana soki lelo yo ou bien libala wana ekufi yo na mwasi wana abali mobali mosusu mobali wana abali na mbongo automatiquement bana wana yo wana d'après ba coutume na biso kala bakomi bana tata wana donc tata wana ndo olia mbongo bana pour y a honorer mwasi na aussi que ça dépend ya la famille mosusu ezalaka bon amonika ke mobali wana asungi ndeko na bango mingi pa asungi bana na ye mingi soki mwana na bali peut-être baluka ba pesa epe ndambo ya mbongo ya libala eza normal po mutu abotaka mwasi oyo ngai nabotisaki abalaki mama wana soki abalaki mama wana te wana tokolandela milai mais soki abalaki mama wana eza clair que no ba récupérer mbongo pona libala ya mama na bango eza mabe te to ba africain yo bali mwasi te oboti na ye mwana wana koli na famille babotaki mwasi oyo balaki opesa bango ata symbole moko te ya kolakisa ke ngai nazovana na mwana bino eza aventure koma te mais mwana koli mwana bali famille wana bazo bénéficier toujours pas donc papa na botelaki orphelin to ndeni toza ba parents donc eza normal, y a pas à discuter. Bazuaka ye azwaki oneti nyongo boboti na ye mwana na koli babali ye eza mbongo na ye te afuti nyongo wana ye azwaki pa na yo akolia mbongo wana te akolia na ye biloko mosusu kolanda soki apesaki baveste kuna pa na bino bakopesa veste wana mais soki apesaki te nyonso kokende kaka na nsima na yo bolandi bakino ndenge bapesi ba point de vue na bango na mikro ya KNB biso na KNB tozoloba soko ozwi mwasa bato yeba kopesa mbongo opesa mbongo pana bango pona ko éviter ba makambo mosusu eza to benga yaka to vanda eza kitoko te Kinshasa et l'équipe partout. Merci na ndenge bozalaki ebele pona kolanda retro ya magazine KNB ya mkola lelo to présentaki yango na commune ya Gombe na avenue Bandundu. Soki olingi olata kitoko lokola ba présentatrice ya KNB adresse ezaka moko na Dorcas confection et pas Mami Ville Malider na commune ya Kasavubu na avenue et la numéro 21 Kinshasa et l'équipe partout.